ko banda ko yana ko banda babali na G5 na beta e baye babaki ko nyoso ba babakisa so pe bali babaki na papa ba on si bolite babaki sina ye na oche misapi na masque na ko tube misapi na masque na tube misapi na masque na okage zolo ko pe mate ba respect belé la champion du Congo ata champion du Congo abeta ki batu nyoso te ozo comprendre abeta batu abeta batu tout abeta ki muto ya daki na titre wana ba sika eda nzete o ba mbale baza ndenge mo baza maboma o moni te ke neti maki bata pe na liboma bon grenade ndenge abetaka bala matanda ko beta malema ayo beta fibo abeti asha abeta sunane do place bango ba rosil kapoka none kotaka na baliyebo ouais tellement ndo beta bango trop lipo fibo na beta famille mobimba bala liboso te feli liyebo kani ya esprit de mort abeta mouvement bongo babi eza o so troisième fois boma bato eka na non wana eza babiloba loba ya bato wana eza soki baza na be preuve ke liyebo aboma déjà mutu kaka na prise wana bakoya pe balakisi batangi na bakomba bato bakufa naki maître na ye na akenda kolambuka na hôpital na nzoto donc omoni na bete makasi omoni petro na fibo eza be esprit de mort aza mwana oyo na luka ke na ba façon to po kombanga na eno ebundama te malgré tout na bete bakaona ebundama te siko na linga na to kutana likolo ya ring tata te mama te libitre na katika batika ngo tina suka etina yebi te soko ko olanda ndeko no shikwa na bino lelo babone fidèle ya tozomona télévision boza tellement bela ko l'émission na bino suka na masolo avec votre humble servante Francine ya Mboke donc bo s'abonner toujours to senga bino bo s'abonner bo aimer bo commenter ba vidéo na biso et ça biso vraiment kitoko ba abonner fidèle tozomona télévision quand na sa bino nga Francine ya Mboke so na fana kicho seke na zana invité moko aza spécial pe professionnel jamais na ko bande émission na nga. Sans que nous remercions ma maman chérie, maman Ritz, ma maman, la servante de l'éternel, n'a pas sur un beau télé, mon sang l'ensemble quoi. Et puis derrière la caméra, je vois monsieur Dieu Denis Maweja, n'a pas sur un beau télé. Et puis babo, n'a pas sur à tous la télévision, n'a pas sur un beau télé partout, bozo dans l'émission, n'a pas sur Kanama Solo. Nazamoko, nazabo, na moko ya ba mettre na biso na kombo ya mettre grenade, hein, oh non, ya mbalelo. J'espère que vous se présentez pour abonner à tous mon beau découvrir naza déjà na mettre na s'il vous plaît maweja panzela nga caméra na ko sa mettre na ngai bonjour maître grenade. Bonjour Silia. Tony santé. Santé pepele. Yo to ko ya me vraiment na résidence ya kandi ko mona to vraiment na ndakunde na bité funa luka mettre to mikempe ko beta masolo mingi babo na biso ya tozo mona télévision o ba olando lelo za première fois na bango ba lando na chaîne biso yo baza po sa ba découvrir o meka mpe ko beta biso ma parcours no muke ndenge ni obanda kati obanda ko ndenge nini ozaka na posa obanda kati ozaka na posa osala ngo plutôt ou bien mutu moko kaka apesaka o sentiment wana ya kosala oyo osaleli. Bon ngai mutapesa ngai sentiment osala kati yana père na ngai isha papa no biologie papa abotinga palaki katia ouais élève ya malgré toi tika biso personnel alaki élève ya grand profilita otao nga na banauta na self défense na ndosa jichu pa grand maître Kumbi ande ko informer nga pe na ye pa maître Kuchu na yo lata ceinture noir pa grand maître Papi Baata donc bango to de club na équipe moko ya legolo donc ndako moko kwa mnambele na makamne na tambole na ba club wana après ko travailler jichu et ko arriver tellement père na nga pa de catcher anda ko memanga pe na dojo na bango aliti na opikaka wana ya filita otao 96 anda po que travailler mais ko travailler vraiment lit ndenge ba master msu ba travailler na travailler lit te bongo vraiment te na bazaki trop na jichu nde na yo ko makacher na 2010 maître Boka antoine nga ndo pesa ba entraînement catch na bali ba entraînement catch nande père na nga isha ko bisanga catcher ba entraînement kati wamba ba kotsa ke mba mona loge pour te wi ba katia lelo po banda ba entraînement na il faut simba mo loko po koma na moi ni mobo e ngai ngaza na kisite ngaza la kisite yo katia ndeni ozanga kisi ba katia to bige ba ko mo bunda po akoma na succès akoma bande mo bonde bo komi lelo fa simba mo place mo bo wana cérémonie le kana wana bango ngai succès nzambe le ka ba succès tout nga na trop bon nzambe donc nga na trop bon nzambe bando pesa nga entraînement attends non bandi non mélange à moi lit na ji chumuke
nakoma na susi nakoma kachere po kobunda nde père nanga ndo bunda nde ko sepela nango makasi nde ayaki kopesa nga ba prise à catch pa maître boka pesa nga pa maître boka po maître boka za parmi bano père nanga aformaka te apesa nga ye apesa nga ba prise à catch akadre nga ouais nde na ndoka ba prise à catch pa maître boka ndenge père nanga ko komisa nga kachere ouais banda pe okoma quartier de jour ozwa pe donc obunda pe dana papa bino na ring bomati mpenza bobundi te tobundana ye te mais baentraînement bache nayebi ke nabundani deya une fois nabundaka na ye une fois na baentraînement bache kaka nde ezalaki bapesi yo prise alinga teste opesi yo mpe prise yango ekoti yo banini nde nasimbana na ye bongo me likolo ya ring nasimbana te mpo nalingai mpe nasimbana te na ngai nakoka kosimbana te wana aza papa donc bamona mwana na papa baobunda eza respect te ouais. D'accord, mais grenade to mete mpe kobesa mama masolo mingi lelo yo okomi quartier papa no muta encadré yo okoma ndo okomi quartier lelo est-ce que lelo okondima mwana oyo yo mpe akoma quartier lokwani bon kondima mwana oyo anga akoma quartier na olinga yango te parce que bamakambo elekaka wana so toyebaka ndeti nga neti makambo nini eleka yo lobikisi eza te siko makambo oso nini eleka oyo oboya mwana naloba nabikisi te nabeta liso nabi ngai nakondima te mwana oyo anga akoma quartier pourquoi po koloba oyo nalobi wana ke bamakambo elekaka na baentraînement nazwa bamouvement babetanga ya makasi wana nakolinga te mwana nga pake kominyoka mabongo donc catch vraiment ezalaka vraiment combat solo ya do souffrance quoi bon catch nalingaka na te ya bato balobaka o catch bayokanaka non lelo so opesa mwa temps moke nameka koexplike bafani na biso mpo namonaka yango trop bato ebele balobaka yango te bacatcher bayokanaka non toyokanaka te me barande ekotaka vraiment ekotaka ntina bafamille nayebi ke eza nga ndeti nga na kacha mo nayebi ke rande ekota na famille nango mpo maana toyokanaka te omoi nde toza boye elo baloboyenga biso toyokana tokofano nde tovani bosilia toza bacachere toye bakomba tovandi apire na ngai toomela tolia me biso okendaka kotya bakombo na staff technique kuna mpo na direction technique toke totye bakombo bango bato basalaka tirage wana bango osala tirage mwa boye grenade contre silia parceke bafano bamonaki nde tovani na yo boye le bamona biso kutu bayokana na bango grenade kuna silia tomona bango bavande na bango bandomela na bango wana bayokana me toyokanaka te toza binemi te tomati tokesala mosala oyo esengi tosala so sisi tokiti wi rando mpe kozonga te mponga no towana rando te so tobundi toki toswana biso ta pomme te oyo aza makasi abeti moninga yango monaka bato balobaki bacatcher balemba te tobundaka selon discipline na biso ndenge ememelaka biso na kati oyo toyende na baboxer likolo ya ring abetana trop bamakofi mais so asimba na nzoto bakakota bakaboli mpo ye trop boxer aosala trop makofi toye na bakomba judo so mona bakomba judo babundaka trop basimbani oyo azoluka beta moma moninga kweya oyo mpe azoluka beta moninga moma kweya mais akobeta likofi te so abeti likofi baosanctionne ye ndenge biso mpe na kati toza ozokomprendre ndenge ebundeli na biso eza bongo mais nalandaka baninga motoka bacatcher balemba nga to nazwi catcher na beta non komba ring na deri ezalaka différent ouais donc oyo tobunda likolo yaki tosala ndenge tobunda ndenge discipline wana esengi mais so tokiti na se oye na mambo ya piken tokende yango mpo eza deri donc nalingaka nateyaka bana mai bongo d'accord merci beaucoup baabonné fidèle tozomona télévision wana toza na maître grenade tomeka mpe kodevelope naye tokotamba mwa masolo ya ring yango toti komona lelo toti kopesa moko ya bakatia na biso na nkombo ya Chiko Katako relation nini ozalaki nango na maître Chiko awa tikotika biso ouais nazalaki na Chiko bien twandosola bien na age ada ve na biso quoi Chiko na age ada ve na biso tozalaki bien natikala kozwa nga na part na nga nayebi ke Chiko alobaka te natikala kozwa ata problème moko te na Chiko nabundana ata ba deux fois nabundana ata ba deux fois te tobeta bango tozalaka tobundana bango match te togania bango mpo basenga babanda tozalaka na match ya 4 tozalaka ngai na liyebo tozalaka nga na liyebo Chiko bazalaka na dragon nabundi na Chiko ata ba deux fois nabundi ba deux fois lelo maître Chiko atiki biso yo antake moninga ne katia mpe ozwa omatango ya mbunda na Chiko ezosala ndenge nini bon esalanga mpasi makasi kobungisa moto lokola Chiko surtout na famille na bango mpo nalandaki ba grande sœur na ye Chiko atiki bana 9 soki 9 donc oui bon wana nalandaki te naokeka bana oyo atiki esala mpasi kobungisa papa lokola Chiko bongo mpo lelo oyo
na famille na mutu akomana makambo na ye mutu akomana makambo na ye na mutu moko tako ondima azwa charge ya bana nef wana lelo nde shiko aza te famille kozwa lelo apesi lobi apeli lobi kuna apesa te charge wana ezonga kaka na maboko ya bamama na bango mais ye moso azalaki envie angaka azwa charge ya bana na ye wana tout donc eza kaka pasi maka donc esala vraiment pasi esala vraiment pasi makasi maître Grenato omeka mpe kobetaka masolo ya maître Chiko auti kotika biso est ce que prise oyo maître Liyebo abetaki Chiko na kati est ce que ezalaka permis nakoki kolo eza oui ebetamaka mais ebetamaka na bamarke wana te o ndeti oyo namonaki maître Chiko akufelaki ndenge akitisaki ye akoti lokolo wana ebetamaka bongo te efaki akwea na avant ifo akita nango na avant mosusu ezalaka so bakoti batomboli yo bongo okiti bakokita no na liboka bon eza baaccident mosala mpo eza mbala liboso te Feli Liyebo kanyama esprit de mort abeta mouvement bongo non wana eza babilobaloba ya bato wana eza soki baza na baepreuve ke Liyebo aboma deja mutu kaka na prise wana bakoya mpe balakisi batangi na bakombo bato yango bakufa Liyebo aboma mu na prise wana te eza berere tokutana nango likolo ya ring même nga nakutana na baka ya bongo likolo ya ring kompa nauta likolo me mutu nakita na mutu naoka kingo bien te nazwa bashok na bagenou nakiti na ring gene boudon otaka genou ozwi shok me likolo pene etenga batiro ezongi eza baaccident mosala mutu akolobake eza mbala liboso taboma mutu po ani kobebisa réputation moninga bongo epuis aza collègue no catcher okoloba babiloko ya bongo po ani okoloba babiloko ya bongo te eza mbala donc akufi na erreur ya mosala eza te ke abomi mutu ozwaka bashok likolo ya ring wana erataka te tokobunda bu ozwi mpe shok ovimbi banini mais koboma mutu eske ya koyaka Liyebo vi na ye yaka non mama non moni biso nde toyabe toswanaka ozo comprendre biso bacatcher ndenge tozalaka boye bafamille eloba teke mpo famille baza bacatcher te ozo comprendre eza na baguerre d'esprit bato ebele ndeti adversaire boyokana ne te so bokutani ata likolo yangi débat bino mibale oyebisaka yo nga na oboma toloba yango même bato ata baoswa même bino mobasi ezalaka so wi elobaka na monoko estce Liyebo akolobake akoboma Chiko mpe akati ye mpe Chiko yango akozala zoba moto abia aboma ye bakutani mpe likolo yangi andimi aboma ye Chiko nani Liyebo aza pi jusqu'à présent banda Chiko akufiti lelo toomona présence na ye te ni ata koya na famille eloko moko te seka asalaki yango na kobo jusqu'à présent azomonana te koya na famille ata yo moko même nga nde naza boye nabundaki na mutu wana akufi naya na famille na bango famille koyamba nango ye Liyebo famille koyamba Liyebo basola siko bana quartier to baninga ya Chiko bamoni mutu abomaki na biso ye famille kota mpe ye esololi na bango na Liyebo siko bana quartier to mutu amonaki mutu abomaki ndeko na biso estce yo oza sire ke Liyebo akepa bachiko wana akobima to akokota bien akosala nde nani Makidi basalaki abengi nani grand frère ya Chiko mpanzi basololi non tala toyebani bilongi toyebani mitema te akosala ne pango akobengana mpe famille siko etension ya famille ndenge eyela mama omona mutu asali ndeko na nga mabe ye ozomona ye na misu na yo osola na ye bien te donc nazonga mpe otuni ngai Liyebo soki aza api Liyebo mpesa aza ngai ayebi te banda bamakambo esalama soki kosola les jours Chiko akufaka nayebi ke nasolani kaka les jours Chiko tosolaka toanda kosola les jours Chiko akufaki tosolani kaka na ntongo ya les jours wana ntina lelo nayebi te abengaka te me nga kozala na obenge numero na eleki te emso akimi te ayambaka te emso akimi réseaux sociaux nao na bamakambo nano po eza mutu mosu akobanda obenga finga ye mutu mosu akobenga alobi ne babilobaloba aza mpe mutu akozala na ase retire nao moke me nayebi place aza te. D'accord, mais merci beaucoup, maître Grenato. Mais un peu kobeta masolo otomonaki na uta kolanda émission moko ya Fibo Bilengi asengi komba na yo abi bacha komba bo bunda et puis na komba ngo asengi alobi ba membre famille no ba peki so bunda na yete po aokano mikolo yo na yo kaka bia zo kana yo so matina ring oboma yo poza ba problème na Fibo ou bien ezani Petwana Fibo Petwana to azape maître Petwana Fibo maître na ba ne ponga ki maître on a mona te Petwana Fibo na omona makangu ya solo ouais akota makambo oui ata maître na boyi te na ki maître na ye na akenda kolambuka na hôpital na nzoto donc omoni na bete makasi omoni Petwana Fibo eza esprit de mort
yango yo moi babilo mzo eza besu ko sekateza esprit de mort na comment benga babilo mzo eza esprit de mort esprit de mort so na bengi eza esprit de mort akota na no ranking oyo akota na ranking oyo etalaka ete ranking ezaka ya mwana makango mabokotomo oui mabokotomo mwana makango po papa biso mutabokola zemi wana ouais donc mwana makango mabokotomo ranking ezala asala babilo mo elekela ngana na plateau ngana boya na nga bata bakisi bakatcha bakina boya bango na ndima bango teke bango beta nga bachanga kao bayambanga na émission ngana mwana makango wala mabokotomo oya obeta nga ebenda batira ima lokona boya na nga bala matete ye insert wana ya fibo esala epasse asengi bayambanga na plateau moko yango émission mo botalaka bayambanga na plateau mo na beta ekiti boye na bete na plateau au lieu to suka ta wana aluki to kutane likolo ya ring ezala ku kombala nga te komba ye na mutu babunda ile ra gagner ile kitana kene aluki provoquer nga pe na bele na matela e mokile ningana mais na yo ka pesa ko wana mo ka beta lisolo abine aza boku na émission mo na yambaka ya abine aza bo babeta nga kutu na sa 3 jours mtala musanga edingo saka yo mto beta ka alo akosa makamte wale kama mbaola msakisi te po akenda ko se retrouver na hôpital akosa teke dingwe donc atika molimo apere na biso na kimia pesa kenda na tuta ba image eza ya bocha na tuta ye na bato baleli obomi taka na bima na kata alliance ya wasote mire okimi obangi obomi mo asala soki une semaine hôpital koto esala ke bien te papa na bango aleka so mwana nga kufi yo grena papa bango saka na sala pe moi déplacement ka ndeli ba sali déplacement là na yo comprendre ka kufi te na ye ayo senga komba défi na nga liso to kutene likolo ya ring ebi asambela nzambe na connaître ko droit to azwa ke rater ke ndozo arbitre ko ya KO na yo kaka ngope ya arbitre ko ya KO arbitre pa ndako ko lamuka no hôpital do ezaki soke zwa ka ye so beti mtu fala mkaka no hôpital banganga nga pena banganga so bazwi pena ville broke ba ndako lamuka na hôpital eza pe mta liboso te malema pa ndako lamuka na hôpital je sais malema bunda pena e na bunda ne trop na bunda ne trop mais ya suka pena motema esuka ba obyo bete kaka akenda ko hôpital mwana ope su tata sereke mususu ye azwa pe KO likolo ya ring donc ça va ba blague te mais kasi loko 5 komba bo bunda kaka tima naza pour nga seconde na tabo na tabo écoute da ndeti mwana ofibo na seka non te na lobele na aza mwana oyo na luka ke na ba façon tout po komba nga na eno ebunda mate malgré tout na bete ba kaone ebunda mate siko na linga na to kutane likolo ya ring tata te mama te alibitre na kati batika ngo tina suka etina yebi te soko ko landa ndeko no shiko a rolanda shiko nzambe donc le seul combo na linga o ti lota na bundi na nga na mona na bundi bien te ezaka combo na zela yanga na mwana na fille ouais vraiment donc combo na zela ka ya ye mkolo ngo mko pina nga na pina 15 minutes sans repos likolo ring et puis eza mkolo ye fibo atika catch au niveau na bouquet likolo ring atika catch mais yo lo bazana 3e jambe ya ye dido 3e jambe wana ezande fin donc so matina ring alinga ki on pene la rouge et so matina ring a beto yango ko ikao donc yo ndo okufa azana 3e jambe ni balé ya ye moko edingo te ba benga 3e jambe kan mo tambo na ngo bonzete mo ya ye di wana na nzeta libaya bongo esani eza nzeta libaya ne oui eza nzeta libaya pe tala sika eza nzeta o bambale baza ndenge mo baza maboma omoni teke ndeti maki baza pe na liboma bon soki eza nzeta kisi aza na kisi senga kombo obotola ngo na ndenge oganye ya tya nzete wana yo tya sentire na yo bowelela yango keya okemenasaka okemenasaka mona makango wana banzela eza malamu te namona bavideo na okemena eza malamu te senga komba edingwe nde aza na pere na biso to ese edingwe akufa ozoyoka edingwe ese akufa so mpe kisi na ye akenda na makambo na ye okompa po moto atikala remplacer edingwe aza te na 3e jambe na osenga kuta baza ta 4e jambe ye mwana na malemi nani fibo abaza su na 4e jambe aya nango nga na ayaka na ville breke na bonzambe tota soki osani vraiment eza mapasi vraiment donc mambo komi grave fibo nzambe awa grenade asali défi abike po batia koma bobunda 3e jambe wana eza oma nzete ezosala ma donc nayebi te eloko nia koloba mete grede tomona rando ya bana matete na bana ngaba rando wana ome euteli wapi ebandi mpe ndenge grenade ndenge abetaka bana matete abandaka kobeta malema ayo obeta fibo abeti asha abeta suna naye
donc place bango baka osilika po rando wana ekotaka na baliebo ouais tellement na ndo obeta bango trop lipo fibo nabeta famille mobimba nabeta ye fibo nabeta yane 07 nabeta donc nabeti eleki ne fi nabeti fibo na émission na yo bete na bakomba yane soit disant boxer o ngai bwe ba yambanga na beti pe su yane na plateau ba image ezale na siso beta yane après na beti su yane likolo ring les bana matete pe basangana ba kachera matete basangana ba triquer grenade mais grenade pe banda ba banda ko loba ko finga eti lelo ata moko te na beta grenade baloba ka na munoko bakoka pe obeta 6 fois te saka ke bana bakomba ofibo ocha seke ayoka na bana matete omona ba oyelo o mamu longo sombo te bako bandoko ya na ko banda babandi na G5 na obeta baye babakisi ko nyonso ba babakisa so pe bali babakisi na papa ba on sibolite babakisi na ye na oche misapi na masque na kochube misapi na masque na kochube misapi na masque na okage zolo akokopema te ya solo ye mna do bisa od na kochube misapi na misu na kange zo na linge bash là na kobalole masque na bungi misu asenga bando mais on a champion du Congo obete makasi bonde ba respect belé na champion du Congo ata champion du Congo abetaki bato nyonso te ozo comprendre abeta bato tout abetaki muto oyo azalaki na titre wana nde azwi ceinture akomi champion du Congo mpo muto wana mpe abetaka bato nyonso te babanda koclasse grenade na ndimi te mpa grenade akoma aza champion du Congo siboliti barespect ebele mais na age bepepesi akolinga souffle ebele siboliti akoli abundi to akoli kolanda monene te mpe akoli songa nzoto eza vraiment akoka te so batie komba kage ngala mpe sanza libitre asenga bando mete grena no yo bato nyonso obeta bango kaka bando banda kati na mutu aganya te vraiment nani aganya yo tenge biso ataka moko bando banda 2010 obanda wana na pola pe na pola bakombe bele même insert wana figo pe na yebi aganyanga pe déjà ouais aganyanga wana na obeta lisola kikala ya lelo te mwana na figo aganyanga malema wana pe aganyanga siboliti pa ganyanga basien les blancs pe baganyanga baza pe belé baganya 6 fois mais lelo nde on a kikala sko lelo pe na bakoka te et puis baganyanga ba série wana bonzambe ne koti vraiment te wana vraiment na ndimele na nzambe vraiment te sko yo ndo zo bate mo bongo ne pe kompe amona nzambe wana ba kisko ba betanga batango na zaka ekirimo na bango mais to na comprendre que mu te kisa solo ezaka nzambe na entraînement donc yo pozaka ne kiri na bango ya kisi nazala nde na kisi te nazala nde kosepela na bango nde bandaka kobunda na bakisi na bango nalinga mpe komikotisa na makambo na bango me nazala nango te solo naye komibimisa na ndimeli nzambe na ndenge solo nazobeta banganga nazobetaka bango moko moko. D'accord, merci beaucoup maître Grenato comme na biso presque na suka po TV eza vraiment ngonga bando banda kati eloko ni vraiment ya malonga ozona comme avantage nini oyo kutana na kati o bénéfice eloko fando bité na zo biloko grâce ya kati on a vraiment na kati na bénéfice na bilo ebele lelo na pona za la grenade eza na kati lelo pona biloko tout ya nga ya palin po somba meaka kati na rolo ba biso nde ba biso ba grenade oyo kati bena nde ya cop na biso nde salaka biso nde lesaka biso donc ezobokolola ope batu donc ma vraiment kati nde vraiment esalelanga ebele esalelanga ebele mpe continue kaka kosalelanga eloko nini ya mabe okutana na kati oko baso na yeba okoke kati yango eza bomena kota te ya mabe naza na kisi te mais ya mabe eza kaka na part na nga te mpo nga nazalanga kisi te mabeka oyo namona na bakatiaka nganga baceremonie na bango nde mais wika te neti na part na ngai ya mabe eza te ya mabe eza kaka nde namona bakatiaka banganga nde baleka na baceremonie do ya mabe eza kaka wana donc na part na ngai ya mabe eza te maître nayambi nde yo naotuna yo desavantage ya kati eza nini bon oyo ngai ya mabe na koloba kaka na kati mpo na bundaka na baloboko babetanga chevau na tolo nakotaka paye na bie donc oyo kaka na koloba ya mabe yango wana wana part na ngai ya mabe c'est bon. Ok, tomoni bafisi moko ezocircule boza ya komba le 11 peke mpe koexplike biso bopreparaki yo ndeni mpe oleka ndeni omona mpe na maboko oza na bapote eske okoka obunda
te na obunda na ngai oyo eza eloko te na obunda na ngai oyo eza bachoc kaka ya mamamba moki quoi na obunda na ngai oui toana combat le 13 et le 11 le 11 mai ouais na obunda na quartier moko Chico Makoma Chico Makoma quartier changu na obunda le 11 ya combat défi po na ndo na dala déjà na kati ya base wana po biso touta pa moto le bapere na nga babimisi nga quartier moto ako kade nga lisu pere na ngai zimagola bika o lelo na Canada donc tozalaka place moko baguerre d'esprit yebi kaka bana nyonso nde bazalaka wana baguerre d'esprit kaka ndenge ezalaka banini nde tokabwana na biso le mpe na kei kopema na likolo na bango tu koto bakoma konyonga na konyonga ekoma osala bango zuwa lelo bakoma koluka soko bayeba affronter Grenade nde na ndeti nga na beta Chico le 11 mpo nga aloba vérité mpe mamu nalobaka esalama oui na beta ye le 11 na beta le 11 tomona ndeni Chico vraiment ndeni maître Grenade Chico Makoma po boyoka ga Chico Makoma oui Cap Makoma babenga Cap Makoma toza wana ma le 11 bobunda masko ebundama wapi ebundana changu komba terrain na bango nde na yebaka te ebundama na municipal te eza bakomba mo ebundama na changu na quartier D eso na quartier D ba terrain na bango bazaka nango tozwaka suite est-ce que bakomba ngo mpe basélectionnaka to ezalaka bokomi na ring bamati bino mbamo bobunda po toyoka yeke Chico tina nde akufaki azalaki vraiment azalaki invité te donc akomi babengaki ye mbamo amati na te ekoma totouche point mo vraiment soki erataki na koenge esalanga mpasi mo nde tozalaka boye nde tokendaka bakomba kachi so bainvité o te koya te okoya na otala no komba nomata likolo ya ringi te eloko esala mpasi nakoloba na die mwana champion dingwe ntango tolobake nga na invitaki Chico te na invitaki liyebo te ok c'est bon oinvitaki bango te tout va changer eza yo invitation oyo liyebo aza nango na oyo Chico azwaki excuse numéro oyo eza ya yo ya Bruxelles na numéro ya Kenya eza banumero na yo soki yo invitaki bango te bainvitation na tosalaka nga na organisateur nasalisi bainvitation na bavandisa ngo na pale na nga so ekomaki na maboko na bango ndenge nini ainvitaki bango tolingaka te ke solo oyo likambo ekomi nakoma kowangana te nayemaka mwana te na te toza bato oinvite bana mai bayaki bakomba babundi accident esalami me ya kowanganake te nainvitaki bango te bon oinvitaki bango te mama nga na invite na nga bino te soki oye oye bokoma likolo ya ringi ndeni mais oui epai botunaka ye efalaki mabe oyo nga namonaka na bino mpe bamama boyambaka biso boye fo botunaka mpe ye question wana bon yo invitaki bango te bango baye bamimatisi bango moko to staff technique na bino ya tout va changer h azalaki wana nani père na biso moko mpe azalaki wana nani komona ekimi nga ye mpe azalaki wana bango bazali na staff technique est ce que nga ndeti nga nazalaki invité nayaki me naboyaki kobunda me baasha bayesi nga te yoka efo bunda naboyaki kobunda bon soki nabundaki bango ba te biso bengaki Grenade te bon soki bazali bainvité te premier jour babundi deuxième jour babundi troisième jour yo mema liwa mais dès le début le babundi premier jour fa bovandisa bango boyesa bango ke biso tobengaki bino te mais là botiki bango 3 jours wana babundi seke boyebaki ke bobengaki bango tolobaka vérité bobengaki bana mai tokomi na biso na suka baabonné fidèle ya tozomona télévision banda maître Chico atiki biso déjà ça fait déjà 2 semaines yango tookee déjà okomi na résidence bisika Matangisa non nakomi te bon non nakomi vraiment te mpo makambo na osala tant vraiment ezopesa vraiment te so nzambe asungi peut-être lelo nakobeta to wana mais non nakomi te bon nazoinvite mpe kokoma pwani mpo na bakartier mto ezaka camarade ya liyebo camarade ya liyebo koyeba bon ye nde ayebi place liyebo aza osoka mpona donc ya mo nde eloko nazoinvite nde kaka yango wana mais ozana de cœur na famille ndenge bazolela ouais tolela biso tout donc ezosala vraiment bapasi trop tolela vraiment na famille donc nga mpena malgré tout malgré mais bapasi eza makasi na mitema tolela mpena Chico. D'accord, merci beaucoup maître Grenade tokomi na biso na suka mot de la fin ya émission na biso eza nini epuis bambote opesi banani ouais mot de la fin te po tokutana mot de la fin ya émission oyo ya lelo ouais donc oyo nakoloba kaka mingimingi na base kaka na famille ya Chico quoi bon tous les quartiers boyebi ke toa na deuil ya moninga na biso Chico oyo totika biso oyo nga na osenga lelo atiki bana na bandeki kosenga déjà oyo eza mbala liboso te naloba eloko
boya tosala mwa réunion tochata mwa mike so comprendre toluka tokunda mpe mwana mai oyo kotikala talaka bana nef malgré tout ata so topesi tokobanda oui ata topesi tokobanda koyaka na biso te mais tomekaka na kosunga ata oyo topesa na ede ata bapeti wana banini esala mwa bien mpo nayebi ke so topesi surtout biso basportif moto akosa o te ke ngale na susi koleka chiko jamais oyo ezalaka lokola so bakundi chiko andoya otala bana na lelo akoya otala lobi akoya lobi kuna oya te akoya te akozala ata moni mpe mwana chiko na nzela akimi kaka bango na baoloba biloba alobaki o te biyebo tala bato oyo ya bomi kaka bango na bazwa charge ya bana chiko te donc fo balobaka vérité bambote na nga na bapesa na bataillon code 16 on est bébé bonga yaka biso tondima bioma ouais napesi pompier bambote ebele place azwa kuku nyongo yayo jamais rata hein nayebi ke evekala mingi te na okoma yayo ezalaka so eke ezongi donc napesi ya fredi ngoma lekutine basalama ebele napesi maître frank pindakai napesi maître konga mobutu en direct de soudaf napesi maître dadou mushurudani napesi cédric wana biro na nga wana biro dalaka mpena soki makambo elingi esalama ye nde napesi ye basalama ebele napesi père aleki na nga timba napesi père aleki na ngai kofi kifanda direct de angola basalama ebele mama rit makoma mama rit makoma mama ya bino napesi mama rit makoma mama talaka batalita baimanje oyo eza kaka sheo kua basalama ebele mama rit makoma oyo yanga na moi na suki wana merci d'accord merci beaucoup baabonné fidèle ya tozomona télévision bozalaki tellement ebele kolanda émission na bino suka na masolo avec votre m de servante wana apesi maman rit makoma maman rit makoma la maman de tous la servante de l'éternel et puis derrière la caméra nazalaki bongo na monsieur Dieu donné maweja babi mokoti napesi mbote tellement ebele et puis baabonné na biso napesi na mbote ebele bao balinga ngai nalinga bino mpe mingi natiki bino bizu bye.